Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bayekolinga mama Eliani. Tunapesi bino mbote mingi. Eh, ouais, ma vie, puis mwiko azima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Clavier eza wana ko komela nga pona ebake. Bayeba ngai, bayeba linga ngai, basaka nini? Baza malamu wana esaka esengo ya motema na nga koyebake bandeko na nga. Baza malamu sala nga vraiment bien makasi lo bata eleki na nga yani masiando ke. Esala kanga penza bien makasi. Des gros bisous à toi. Yabe ya Zakari, ya nga ya pasi pe ya bisengo. Je te fais des gros bisous. Kamata ba bisous. Ba bisous na ye bele na o ya nga ya kati. Ya nga ya pasi pe ya bisengo. Yabe ya Zakari Tulomba. Maman Eugénie Monga. Ya bata papa, mon frère Monga. Je te fais des gros bisous, ma copain de moi. Ya Marie-Paul Loum. Je te fais des gros bisous. Ma titi l'angolaise. La fille de ma mère. Ba bisous na yo. Et belé. En tout cas, pour permettre, pour te canapé ça, ba bisous. Parce que, Betty Kapuku, je te fais des gros bisous. Betty Kapuku Wakwe, je te fais des gros bisous. Pokamata bisous. Papa Edo Diawakana ya bato ya mete. Ya mete na ya bata papa Edo Diawakana. Pokamata bisous. Maman Christine Matondo, Miss Nane comme une argentée, Maman Christine Matondo. Je te fais des gros bisous. Maman Bernice, bah bisous na yo. Et belé. Maman Guylaine Moussoba, je te fais des gros bisous. Dinangolo, je te fais des gros bisous. Bah bisous na bino surtout. Merci na bino. Merci Mingi. Bino mo boyebi boza ba yanga kati famille du cœur. Lisa ici. Famille du cœur. Carmel Inzouzi, je te fais de gros bisous. Clarisse Kongolo, bah bisous na et belé. Maman Guylaine Moussoba, je te fais de gros bisous. Lisa, ici, famille du cœur, Bobo Sanate. Nzamba Sunga. Rendez-vous le 23 janvier. Matitina Mwanza, oza na pointe. Le 23 janvier, oza na pointe. Maman Labiso, maman Odette Mpanzu. Rendez-vous kaka boza la kana point nzamba sali sabiso ba maladie ko ezako tunga sabiso mais to yebika ke to longa kaka ba maladie o kaka e kende kaka musika lilinte ke moi la mèche te fait de gros bisous to kota na kati liso na biso soki bo moni mutaza ko pesa mbote ba comprendre pesa mbote pamba teta muto ba pesa mbote boye c'est que makambo ezali c'est que tina moko ezawana tina moko ezali na bandaki na bino nyonso famille du cœur bino tout vous êtes ma deuxième famille na lingaka bino mingi po bino pe bolingaka ngai mingi ya ona senga na batu na zimisa mboza na patience ceux qui boyeki na zokoloba boye boyeki nga na za koloba ya Marie-Paul Lumbu kamata ba bisous bon comprendre ce qui makambo kati ezalaka makambo batama ezalaka yango bomonaka er nyonso mama Elia ni tozana ba oyo yaye o aza kopesa ba bisous bon comprendre bo bisous na fumukanda na nga moko mon amoureux de Marie 1m85 wana la kanisi Olivier c'est mon fils fait de gros bisous na maman Bokilo maman Matia ba bisous belé na bino nyonso tout bande ko boza kotala nga tola likambo ya ko solo la na bike bo mesana nga ka boy ngala bino to sola na biso ka boy ya sika ezate to mesana ka boy depuis 2014 to bandana bino lelo nzamba bateti na 2021. Cela veut dire que nazala ka boy binga ka boy changement ezate ce qui n'a pas changer en bien mais non en mal les autres on a le loko beta c'est vrai to lobi mingi makambu mibali banyokola kabasi mibali baza ko nyokola baza ko escroquer basi pe o baza ko nyokola mibali bandeko bazali les hommes battus bazali bas mibali oyo baza na pasi mibali oyo baza kolela bazali mibali o baza na pasi mibali o baza kolela bazali bandeko na ngai bango pe bandi ko benga na tour na bango ke mama nitu ozo kaka makambo basi me yoka pe biso mibali ngini toza konyokwama bato bi bakendaka église za convertir nakende na église me kokende na église lakisi te asalaka makambo malamu oyo nzambe azelaka ye asala yango asalaka te bato mingi bakende na église na semblant yango bakendaka na église bato mingi baprofitaka na malheur ya baninga soka moi mutu aza na détresse mutu aza na malheur aye koprofite papa na biso moko abengi nga a déjà na ba 60 quelques années papa na biso abengi nga po ayebisanga mama nitu
na bengi opona expliquer likambo nanga na lingi osolola yango apisenga na kombo na koma papa ngona abaki na tanga na kombo na ye nazo tanga na kombo na ye abe mama tanga kombo na ngai tanga yango kobomba te boza na tanga kombo ya papa ya biso na SMS pona kokanga ngona mutu te ya papa ya biso kombo na ye papa ya biso kombo na ye papa Edu Ndamba papa ya biso kombo na ye kombo papa Edu Ndamba boyoka testo atide nga mbala liboso avaki nga na rappeler komelaki nga boye bonjour mama Eliane Nito nalandaka ba histoire na yo ngai lelo naza na likambo etali basi oyo biso tokendaka kozwa na kini mwasi amonisi ngai minda soki olingaki nga soki olingi oraconte lisolo na ngai yebisanga ndenge nini nasala merci nakopermettre bino nakopermettre yo osite ata prénom na ngai boyoki nazali mondimi mpe mosali na nzambe ya kala kobanda kini ti awa na poto yango oyo makambo ya papa na biso akomelaki ngai testo ntango papa akomeli nga testo boye naye korapple nde nayebisa bino ke nga na rappelaka bomoni akomaki yango c'était le 5 janvier so mpe bokokomona je ne sais même pas yango wana testo ya papa na biso mpo boyeba makambo nazoyebisa bino testo ya papa na biso yango wana akomeli nga yango le 5 janvier ntango namonaki testo ya papa na rappelaki papa napesi papa mbote ya papa boni ya malamu tout ça mama Nitu merci na ndenge rappeler nga naza na likambo ozotungisa nga nangaki nayebisa yo kaka monde nakomelaki yo wana ngabi papa natangaki message olobi boni abi mama Nitu naza mosali ya nzambe na banda koza mosali ya nzambe banda kala banda na Kongo ti awa naza mosali ya nzambe me nazalaki na bolimbisa nga moke na hote kolia bolimbisa ngai nazaki na mwasi nanga a na kati ya mboka na biso a na Paris papa ngo paza musika nanga te ponga na vanda na Argentine azaka a na 95 ka pembe nanga abaki nanga loba nyonso po lisolo ngo za so la bimisi ngo za po bato bayeba loba po bato ba loba te o mama Nitu akosi lisolo non loba nyonso yango nazo ba nyonso papa ngo vanda na 95 ka na kote nga nazalaka a papa ya biso lobi ke mama Eliane nga nazaki na mwasi nanga nakufelaki mwasi natikalaki ngai moko nakomi ko vivre nanga ngai moko na mwasi nanga totikalaki pe kobota te mwasi nanga kei nga natikali na bomoi nakovanda na bomoi eza na mama moko boye tobande koyokana na ye malamu na kati ya église pa tobande kosambela mama na pas za marié aza mobali na ye tobande koyokana na mama wana malamu na kosolola mama na bandi ko aborder nga papa bongo ye bande siko kaka mwasi akufa otikali ka boye nga naza na mwasi na koki kopesa yo obala papa alobi abi naza nanu prêt ya ko refaire vite o te papa omoni kovanda yo moko boye eza malamu te malamu ozata na mutu na kati ya ndako na mwasi na koki kopesa yo papa wana aboye abi te mama na lingi nanu makambo ya basi te tikanga na vanda na nga nanu kaka boye oyebi biso basi so tolingi likambo mama na bandi ko insister abandi ko insister à chaque fois so amoni papa Edu papa komoni papa Edu à chaque fois soki mama wana amoni ka papa Edu soki mama na amoni ka papa ka kotungisa likambo mwasi kotungisa boyebi ke la foi vient de ce qu'on entend tango ka moto oza koyoka likambo ezokota ti okosani oya kosede mama na vraiment harcelaki papa na biso wana makasi mpona likambo kosala nini kopesa ye mwasi betika mpo kowakoetola nde lisolo oyo bien abanda vraiment koharcele mpenza papa na biso wana papa ye koloba oke likambo te mama mwasi yango aza wapi mama wana abike mwasi yango aza niese na ngai aza na Congo aza niese nanga aza na Congo na tio en contact na ye obala ye papa abi aza na Congo susu abi mwasi aza na Congo papa abi ok likambo te lokolo ozopesa ngai namoni eloko nasala eza te mpo insiste mingi nazwa ye kasi kaka nabala ye mama nalobi ok
Tant maman na lobi ok d'accord papa naza ba genre papa ba papa bazaka kimia bon ba papa ba Congo o bazaka penza hein lembo ba lemba mana bango papa naza sko ndenge wana papa na bili kambute mama na tia en contact na mwana na Kishasa mwana ngo aza niesi ya mama ya biso wana aza niesi ya mama wana papa na mama na lobi bon au moins na solo na famille mbongo libala écouter 2000 euros pesa 2000 euros papa discuter te papa zui 2000 euros apesi bango pona libala dot mama zui mbongo dot tant mama na zui dot wana après aye koyebisa papa ngo ayebisa papa eduke non omoni mwana wana akomi impoli nalingi ye lisusu te obala lisusu ye te nalingi obala niesi mosusu ye moko ayelaki mama wana mwasi ya liboso après aye kochange ki aza impoli aye kopesa ye su niesi mosusu papa na bi mama ata toyebani na biso nzoto te likambo te mais oyo eza koluka baproblème na famille boza famille moko alobi oh laisse moi gérer nga moni naza tanti na bango baza baniesi na nga akomi impoli makasi yango mbongo libala oyo nde tozwaki tokozongisa na biso te naza kochange yo mwasi papa ndimi papa bachange mwasi mais avec beaucoup de difficultés pour andima likambo yango ke bachange ye mwasi avec beaucoup de difficultés papa lobi mais maman na cheke ka matata maman na cheke ote mo libala na ozongisa te lokola komi impoli nga mo na lakisa ki oye na change kaka mwasi ok likambo te mama bato papa bato aye kondima tango papa ndimi nde tosabila bo papa naza na ba 62 ans plus kutu papa na ba age aza nango plus papa na biso aza ngunda boyebi mikanda ngunda papa aza ngunda mama wana ayebi bien ke papa oyo aza ngunda papa na biso asalaka aza chef na mosala électricité aza électricien aza chef na mosala oyo asalaka papa na biso aza na vie na ye pose papa wana atikali kobota te na vie mwasi na ye babalanaki ti mwasi na ye akufi atikali kopesa ye mwana te papa dekona mpe te akende gauche akende droite akende koluka kobota nde mibali basalaki lokola mwasi oyo na boti na ye te nalukaka kobota ye papa na biso wana asalaki yango te mpo asambelaka avandaki na ye kaka kimia amilingaki na ye papa moko boboto amilingaki na ye papa lobi baches contact na deuxième mwana o bapesaki ye babandi kosolola masolo nazobeta bino esalami kaka awa na 2018 babandi kosolola papa sikoyo abi bon il faut akende kobala mwasi yango akende na Congo po azwa ye asala nini abala ye aye na ye awa na mboka na biso na France na lobi bavanda aka na 95 po aye na mwasi na France papa abandi kosala ba démarche ya kokende Congo viki aza ngunda moyen akende Congo eza te il faut akende Congo Brazza simakatisa na Zaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mbongo wana bazoki déjà libala basalaki déjà ba papier bango moko basaki na ba papier libala batindelaki papa tango basa ba papier ya libala batindeli papa ba papier wana ekotaki déjà nakota détail wana na tika yango kapo eza quand même vie privée malgré bakina lo bakote wana ka na tika yango to c'était ka moins étape po pesenga vraiment ba détail nyonso mais to c'était ka moins étape papa ya biso a s'organiser aye kokende na Brazzaville tango akende na Brazzaville asali de sorte que mwasi alanda ye na Brazza po ya za ngunda mwa akende Kinshasa eza te papa lobi mama Eliane mwasi tango aye ko rejoindre epai nazalaki natali mwasi mama na lemi nzoto mwana mukie natali mwasi mwana mukie mama nitu na lembi nzoto nabi nzambe na ngai oyo likambo nini na ajo ya ngai mwana mukie ya boye mama ntuka nakosa yo te motema ezalaki te natali mwana wana te natiki mwana ye mwana koti na bande kovanda na nazoki na nga chambre salon na Brazzaville na bande kovanda na flat papa lobi abandi mwana ye bavandi na mwana mukola liboso bavandi na mwana papa atali mwana ona kotushe te papa boko touche balali ndenge wana mukolo ya mibale mukolo ya misatu papa avandisi mwana bi omonaka ngai na mosika ngai sikoyo ngai yeyo na ye me komona yo boye nazomona oza mwana mingi eske olingi ngai ya solo anko bobi bana Kinshasa batimba papa ngai nalingi na ngai yo olingi ngai vraiment olingi libala
nga nalingi libala papa nalingi nanga libala nalingi libala nga nalingi yo vraiment en tout cas nalingi libala naza na posa libala fo naza mwasi libala papa nalingi yo papa alobi opana 3e jour ok mokolo yango soko ntango atunaki ntango asolaki na jeune fille atuna ye kolingi libala tusa ntango jeune fille arépondaki positif kalingi libala papa alobi mama elia natali mwana natali nzoto mwana mokie natali nga papa boye soki apembe partout mwana oyo amona yango mama namonaki yango péché malgré nabalaki napesaki déjà mbongo me nakokaki te mama. Premier jour nasimbi mwana te, deuxième jour nasimbi mwana te, troisième jour nde navandisaki mwana nasolola na ye. Est-ce que olingi ngai tala nga nde naza? Soki apembeza partout o. Olingi ngai? Olingi libala? Ok, likambo te. Teke na musala. Bobika musala mosamba basa musani. So balingani. Ba mata boye, bakota jardin. Mwana loko atalaki amoni, soki apembe. Ngabi papa yo pe fako tia mwata yombo papa baninga bachaka yombo babatama. Papa ochaki yombo te pona nini. Abi mama ni tunga makambo ba yombo wana nazaki kuna te na yebi ninga naza mwoso bazolinga mama na yeba kibongo te mama. Na taille na ye, na âge na ye mama Elia. Non. Na bisi mwana ndenge zala kaka. Boza sikole bon. Tout ça c'est comme makambo ya mikolo na kati ya jardin d'Eden de Eve na Adana Eve base makambo ya mikolo na jardin d'Eden kasi ngai yo mobali na yo alo sakana na onde lingi mona bi mona le bi papa te na koka te moyen te papa le bi minga la tuni soko lingi ngolobi na tuni soko lingi libala olobi makambo ya libala yango yo bongo siko lobi okokoka te tokosuka wapi lokwa yo kokoka te bon problème eza te kasi tola na biso tokotala ka lobi na tongo ndenge nzambe akolamusa biso tongo etanaka te tongo etani papa kamati 500 € apesi na jeune fille wana bi bon 500 € yango yo zonga na yo Kinshasa nga pena sa nini na zonga na ngai poto pona moni olingi na ngai te mwana mwasa bandolela abandolela te papa nga nalingi yo nakokosa boye te kokende totika nga otika nga pona nini nalingi yo papa nangi abi mama olingi nga yo boyi olobi ki moyen te oboyi na yo nga na uti mosika poto na ye awa pona yo na ya kobala yo nazo toke po yo lobi olingi te siko nga nasala nini olingi te na ko forcer te 500 € yango yo zonga na yo kin mwana na ote tozala kaka nga na lingi na ngai yana oka ba caprice poisi abimaki libanda ki koswa na mama na ye na kanisa yebisaki mama na ye ki mukolo to dinasi mama bise mwana kanga misu linga kaka ezango eloko te na butu wana sikoyo nde mwana saki nini amitikaki bakena ndenge ya papa na mama bavandi mukie lobi na ngwe koki papa simi nzela akena ambassade kuna na Congo Brazza abala mwana babalani na ye mwana wana tango basili kobala na papa simi nzela sani azongi bosko ndenge bakopesa nini bakopesa yo visa il faut zala na patience et tout bakopesa yo visa po landa ngai oya poto na kozela oka na poto papa na biso azongi poto kozonga papa biso azongaki poto abengi mama wana bi mama mwasi ozolaki nga nde elengi mwana boye mama mwana moke ya boye oyo te omoni basi ya mikolo basi basali vie eza bien te namoni lokolo ozalaka na yo bien obongika na mwana wana bovanda aza mwasi nga mwana kose bomwasi ndenge ezalaka bovanda na ye etu akovanda na yo bien akobatela yo bien talaka yo bambula esi epusani papa abi ok abi mais j'ai fait tout ça contre ma volonté maman Nito nyonso na contre volonté na maman je te dis vrai ça qui vraiment contre volonté na ngai papa azongi poto tango papa azongi poto to basolena maman na papa avandi mwana wana comme la charge na yeti po abala ki apesaki 2000 € ya libala mwana visa na ye bimi pendant kazana Kinshasa comme la charge ya papa na biso papa biso to commencer makambo nyonso kolia na ye o likambo na famille nyonso comme na charge ya papa parce que azaki déjà femme mariée papa
visa ya mwana ebimi tango visa ebimi papa atindi billet mpona mwana aya mwana azwi visa na ye na Brazzaville kuna mwana asimi nzela ye poto papa ke na aéroport na petit na ye moko boye kozwa mwana yango na aéroport ntango bakomi na aéroport abi mama nazalaki gene nga moko gene akosakana te nazomona mwana yango na mitali age na ngai natali mwana mama nazalaki gene na moto tokendeki na ye ntango bavie ndenge nini abisi teme madame yeyo abi petit wana atalaki mpenza na miso akoloba madame okende kobala yeyo na monoko alobi te mais alobi yango na motema ndenge bakata atalela yango so moto aloba na motema lobi yango na motema abisika na monoko te me na motema alobaki yango na motema alobaki na monoko alobaki te vie madame yeyo madame yeyo papa azwi madame baye na ndako koya baye na madame na ndako bapara wana baye kotala mwana na bango apo basimi nzela bazongi mpo bapara wana bavandaka te bavandaka na mwa soki nemour biloko moko aninga wana papa abiso ayebisaki ngai babandi kofanda na mwana koumela pete papa botaki te na vie mwana kumbaka te mwana kumbi mokumba eye tango mokumba eye papa bandi kokipe mwasi azemi mbala liboso pe papa makambo wana te na biso ndenge papa wana aza du papa moko alosambo asambelaka bakongo oyo balembama wana lembama mpenza papa wana botalaka age plus de 60 papa sakolaki deja boyebika bapapa apota tata ba 60 aza mwa diantre me banzoto mike tout ça voilà papa yango aza ndenge wana mpe asambelaka mama wana pe mama na lingomba asambelaka. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mwana wana tango aza azemi aboti, asilisi kobota, tango mwana asilisi kobota, boti mwana ne moko mwana mobali, mwana aza na 2 ans. 2 ans. Tango aboti mwana, lokola mama na yana sa prepare ke na mutu, ke vanda na okanga motema tango koya. Lokolo ye na visa, il faut zela ba peso mukanda si ma wala kisa papa na ba film ya sa prepare ki mwana parti ya Congo. Tango mwana na boti moninga na ye mwana au bout de 6 mois mwana sizo papa simba te alingi so papa simba ete ko simba ngai te na lingi te papa bimaso papa ki musala papa zongi akuti biloko ya ba croix rouge ba biloko ya croix rouge ba boîte o bato bazaki dans na croix rouge biloko ya croix rouge na ndako papa la bi oyo ba boîte de conserve biloko ya courage ko sala nini awa na ndako ote voisine nga moto alobaki tokende kozwa ezalaka bien eyedaka papa lobi mais non nazala ba moyen nanga tosumbaka biloko ya kolia nasumbaka nyonso yo olingi koma obanda kozwa biloko ya boîte de conserve na croix rouge bota pe papa déjà sa mokolo mwana pe mwana moke papa kaka kosala nini kolenga mwana na ba vingtaine d'années s'il vous plaît na papa ba 60 ans vingtaine d'années nzoka mwana ndenge akendeki wana croix rouge asi mama sa préparaki mwana kende déjà pa assistance sociale kokende koyebisa bango ke papa wana amaltraitaka ye histoire vrai ke papa na amaltraitaka ye papa na aforçaka ye alobi makambo ebele kuna sikoyo kosala moko mosusu nini mwana ya mama wana awuti na village sika mama na za tobenga ngo village na province aye na ndako na bango ntango ye na ndako na bango ye mwasi ya libala alali na salon na mwana wa mopaya papa abengi ye yaka nano ndenge noki kolala na mwana na salon abi metola na biso salon mwana kinga na zaka na nga na yo te nga sina biso koke mama nzoto nga nalingi te boye na boye na sina boti mwana mama nzoto alingi te mwasi so aboti bakendaka ne susu na ba système te yo babeta suma etete il faut que mwana sani mwana akola papa abi omona yango wapi 7 mois 8 mois kaka boye vraiment tikinga ka boye nakende wapi abengi mama na ye mama lobi oto moni azaka mwana ezaka ba caprice muke akomesana kaka il faut kene malembe lembo matiti la angolaise la fille de ma mère ozoka lisolo il faut que nango malembe akosede kaka nzoka nde lokuta kosede wana nzoka mwana ba démarche kilikili na biso bino ke mwana na selka 2 ans et demi na mboko ya poto mwana alingi suko pesa papa te alingi lisusu te akomi kutu kolala carrément na salon abimi vraiment na chambre akomi olala vraiment na salon papa aza comprendre te papa abengi bakolo na ye me ngai ya bango langage na bango ezalaki kaka ke aza ne mwana akochange na ye
Tant que na Congo, tant papa qui n'a pas télé babaki non, moi ça sera moi la mukete, kokipe na hote, aza moi si net basi nyonso, moi ça sera moi la mukete. Et comme na poto langage j'ai changé, aza mwana, akomesana, langage j'ai changé. Pour la nini pour moi nazo ko supporter papa te, bota ba vingtaine d'années avec 60 ans, moi nazo ko supporter papa wana te. Nani aina makambo nyonso tu, mama leki na ye, mutela makambo nyonso tu, parce que moi naza nièce na ye. Mwana wana telema papa ke musala badge ezalaki ka moko lokola papa azaka ye moko na ndako na ye azaka na badge moko apesa mwana na ye wana ya mwasi na ye wana badge akoko bima akoko sala course papa ke na musala soko ye asone po mwasi afungolela ye porte un matin papa ke ndaka kola na musi papa tali abi lokola moi c'est pas lingina simba ete olina lala na koma ka boy na koma ka boy na banomi kanga kaka te vomela lala na musala papa ki koza décision ola na musala papa komi alali na musala azongi na tongo alali na musala azongi na 7h azongi na musala azongi na 9h mazoke kaka musala ndako musala komo olali na musala po atika ye alobi olala lala na salon vomela lala na chambre ala na mbeto za mwana alalaka na kiti na mwana te nga malamu na badoki na musala ya butu alalaka na mbeto azala l'aise papa komoki musala ya butu abandi kotike mwasi azongi na chambre abandi kolala na mwana papa alobi mama elia nitu mokomusu nakende musala nazonga nasone porte mutu te baofungolelanga te nasone mutu aofungola te naye kosone voisin na bi voisin fungolelanga porte ta mosu mwasi na nga alali makasi aza koyoka te vaza fungole les portes na se na porte na se papa matina ndako afungoli ndako papa akota boye abanda ko benga mwana azate ma chérie ma femme mwasi azate mais biloko na yeye surtout ezali mwasi azate papa tali bon mwasi azate mwasi ake wapi mwana azate babimina mwana tout ça abenga na telefone mwasi lingo yambate abenga na telefone mwasi lingo yambate masabingi mama na bango cop na bango ese simbi assistance sociale a PCA hôtel. Ti journée koki pourquoi papa bato ba bangati mwana ya bato ya mukie akei wapi akamata bengi ndeko ne moko mwasi azalaki awa avana benga mama na benga na ndeko na mwasi po ba fi basolaka entre bango ti wana papa na za innocent ebite ke mama wana jouer ba kunyo swana papa yebite abengi ndeko na mwasi yo yebite assistance sociale apesa ki e hôtel aza na hotel aolala na ye na hotel yango azoyamba yo te alala na hotel na likambo nini oyo wana foto na ka ye moko papa motema ekiti quand même kalali na ye na hotel lobi na ntongo papa benga mwasi azoyamba te papa benga mwasi azoyamba te mwasi elingi koyamba papa na telefone te 3 jours après papa lobi abimi na ntongo azokende na Pôle emploi nzela azokende na Pôle emploi atelaka boye mwasi na mwana na poussette papa bi nzambe merci maloba lobaki nzambe merci na retrouver yo mwasi abi retrouver nani basita social ba musika te na okende kofunda yo nana ngo mwasi na yo sianga peza koza mwasi na yo lobaka sepela kana na boteli mona nga koza mwasi na yo papa tali papa abi atoke na ndako na kena ndako te na boyi na okende te papa abi mama Eliane maile silinga ye na bengi mama na ye mama 3 jours alalaka na ndako te assistance sociale apesa ye hotel akoma kolala na hotel aza mwana na biso komesana réponse ya mama nzoka mama aprepare makambo wana nyonso na mwana wana mwasi akomosala aye na ntongo asali biloko akolia ya ye moko alambeli papa wana te alambika biloko na ye moko alie abongisi mwana asimizela akei ana besoin biloko akozwa azwi asimizela akei viki bapesaki hotel fala na hotel po soki alali na hotel te basistance sociale bakoluka eke ndenge nini topesako place ozolala te papa na biso wana azalaki na nièce na ye azalaki na Hongrie abanda oluka nzela akoya poto chance nzambe asali grâce nièce na ye wana mpe awuti Hongrie aye nièce na ye aye abandi kofanda pa papa oyo aza noko na ye papa expliqué ke nga nazalaki na mwasi nazalaki na ye mwasi akei nayebi te mpona nini tout ça boye na boye mwana mwasi yango mpe lokola yaka na ndako
kozwa biloko ya mwana kosala boye na boye donc akenda na badge donc papa alengelaki na ndenge ya kosakana te na badge akenda nango apesa papa na te papa atika amona ayebi te eloko ne asiliki papa soki atali mpe age na ye abi bon ntango mosusu abanga bamandefa pembe yango wana ntango aye akuti sikoyo nyesi ya mobali na ye na ndako babandi kosolola ti oye babandi kosolola bi nga kutu nde naza wako nga kutu nokono oyo nga kutu te nga alingaki ye te eya nde mama na biso moto asalenga cop oyo eske nga nalinga eske yo mpenza nde oyebi nga na mwana kini nakolinga moto aboye nakolinga papa mobimba boye non eza mama na biso asa akodaki nga deja kutu moko ya liboso ntango nakendaka namonaka ye naboyaka kokushe na ye mpo namonaka oyo te alekaki telema mokolo naboyaki meme kokushe na ye me mama moto akodaki nga mama biso nga bi te yo folingo akotika ntango okoma na poto nde esika kotika ye kuna asalaka asambla kangaka motema tia te elongi na mopanzi tika papa travail yo tia ta elongi kaka na mopanzi nga mpe nasali kaka ndenge mama biso ayebisaki ngai sikoyo nde naza awa bapesi nga deja chambre d'hôtel baza ya chambre d'hôtel anayaka kaka kosala makambo mwana kozwa biloko ya mwana yo mpe ndenge oza boye soki ozwi na yo mutu okosala na yo yango mais sikoyo mpo osala yango bien abi omoni tinga ere na ye na viza na boti chance eloko pamba bapesa ye mokanda ya 10 ans parce que mobali na ye aza ngunda 10 ans bapesa ye mokanda ya 10 ans mpo mobali aza ngunda alobi chance eloko pamba neti nga bomoi nga na mokanda na nga 10 ans déjà na mokanda na nga déjà na maboko il fallait que na bota mwana mpo ndenge na boti boye yango nde mo baassistance sociale basali nini bapesi ngai place ya kolala mbala moko bapesi nga chambre na nga mbala moko lobi bakopesa nga ndako yo mpe kolalisa biso to amwana kini kobukana te soki okutani na vie na yo moko awa ozwi ye me kokende ngulungulu te il faut soki ozwi ye olakisi bolingo ya lokuta oboteli ye mwana mpo mwana nde akoyede mpo bapesa oyo esika ya kovanda ya bien abi me wi bonga nalingaki te nasala basambla kutu nani akie boyeba nde nabota mwana nasala kutu 7 mois 6 ans rien nayebisi ye kaka o mwasi aza koyebisa na niesi ya mobali na ye s'il vous plaît naza koyebisa kaka te omoni mwasi so abotpoani parce que ngai baenvie eza te na papa niesi ayoki makambo wana esali motema pasi asilisa si mizala na ye akei noko awuti mosala lobi na ntongo niesi ayebisa bi noko mwasi na yo awutaki awa tala ayebisi nga boye papa bi solo wana makambo ayebisi nga yango wana papa aleli papa bengi mama na ye mama tala makambo oyo olukeli ngai oyo bongo ezani yaka makambo ya vide yo moko kili kovanda abalukeli papa yo moko kili kovanda na mwasi te oyebi na nde bavandaka na mwasi te olingi nga nasala nini ozalaki yo moko ozalaki na motu te kaka naokeli mawa nasali effort napesa yo azo basali effort papa nalobi naboyaki baproposition na ye omona wapi libota moko nabala 2 fois na kati ya libota moko napesi mbongo libala mpo na Jeanne ekomi oyo te eza su Jeanne te eza Marceline Jeanne bizaleli mabe zwa na yo Marceline na libala na libota moko mama wana ndenge asali papa na biso mama osali likambo ezalaka te osali mabe makasi mama epai na monoko losambo papa na yebisinga mama wana mpe moto losambo asambela kaka komba mama ngo eza te kaka komba papa moto ezali babato losambo ye na mobali ne basambelaka papa précise bi alobi nayebi ke mobali na ye ana bacomplot oyo te parce que aza nyasi ya mwasi abi nayebi ke mobali aza bacomplot oyo te mama nitu tanga ko papa edu tanga kombo na ngai mama kobomba kombo na ngai te tanga kombo na ngai mama oyo ayoka ndenge likambo oyo asali nga bandimi esika basambelaka bayoka likambo mama oyo asali ngai kombo mama ngo na bosani ifaki akomela nga me na bosani kombo mama ngo mama pone kosa papa batu boye papa bato bani na ye koziebuka deja papa bato makasi elosili na nzoto oki kopesa elingi moke oyebi kutu eza chance soki papa nakangama mpe na action likolo ya mwana wana mama ngo osala ndenge nini papa bato koyebi mpe kokufa boyebi bana mike baza nanu soki abi mwana moke akenda mwana moke akenda ngo makasi papa aza na souffle wana susu te komo kokosala papa ya bato boye mama osali mabe makasi osali mabe likambo ezalaka te soki ozalaki na posa kobengisa mwana na poto bandenge ya kobengisa ezali ebele okoki donc okamati papa ya bato komo okokosala papa edu boye okokosala boye mpo na nini mwana wana
ayebisi sa papa na ke ndenge eza akutu assistant social nanga lobaki ke na porter papa au plainte pona ke ndeko yebisi ke papa oyo atanga na lingi te asala nga na makasi eza mariage moko arrangé eza mariage moko forcé nga na lingaka nanga papa oyo te kutu asala nga makambo kaka na makasi assistant social alobi ke porter plainte abi maintenant on a réfléchi na bi so na porter plainte akobimisa kombo ya mama abaki mama asala ekope alors pona batela mama yango na boko porter plainte wana nyonso aza koyebisa na nyasi ya papa na mama na soko kotela émission papa kotindela yo mama eza bien te bosalaka boye te libala ya commission ezalaka mais faut pe bato balingana soki motema elingi sava soki motema eboyi botiki mama obalisi bana na yo na famille moko bana mibale na mobali moko babale na 2000 euros mama papa na bimisi mbongo ya billet papa na sali ba dépense papa na kabela kabino mbongo papa bato boya ki alingaki te mama yo forcer papa ya bato azoka mwana bino o forcer papa na azoka mwana bino tellement forcer que papa na bi alingaki te alingaki makambo ba engagement o te lokwa mwasi na ya kufa ki na ye alingaki pa kufa na ye ka ndenge wana aza na mwasi na ndaku te même maman forcer ki papa ngo papa ngalobi maman Eliane, j'ai plus de 60 ans, moi na ngaza na 2 ans. Moi na mobali abi moi na kitoko, abi moi na ngombinga sotalo ndiye moi na moluba. Ngabi bon papa abi oui. Na tuni bana blobo bazande abi bazaka santé lokwa chi. Abi bazaka santé lokwa ya béton. Boyi béton, abi bazaka Bijou quand la béton, je te fais de gros bisous. Bijou quand la béton, je te fais de gros bisous. Aïe bah va sentir le quoi bah béton. Donc mon abi maman il y a mon kitoko. Moi na nazuna ki mo bange maman ni tout. Moi na zaka na 2 ans. Moi sina moi na bakenda. Aïe manga sur na téléphone té. Maman wana pa manga sur na téléphone té. Maman n'a pas bloqué na téléphone. Donc maman wana posa na ezalaki ke babengisela ye mwana na poto yaki posa ya mama wana anyokola papa bato mwana si papa mbongo nyonso papa alobi mwa ba ekonomi na ngana zaki nango kolengela mwana ye alata kitoko akolia kutulika mteme kolata azala bien na cha mwana lez na kabela ka mama wana mbongo musati na famille na banka pona lengela libala ngo pe simbi na ngote ba mama boye tolingi binote na communauté bengi sa bandeko na mutoki na yo na ndenge na yo pona ni konyokola papa batu boso papa ngasa crise cardiaque boso papa na sali AVC acha ki mukolo papa batu zaki veuf s'il vous plaît abaki afanda ki nebo akoma ki lokwa chaste awose la kam kwa kozo sepe molimo akende naye mais mama oya tie papa oyo mbamba tie papa batu mbamba papa sa nini abala mwana oyo botanda tie papa na parce que basala ka bongo bandeko bozo talanga basala ka ndenge wana vraiment. Est-ce que basala kabongo? Comment on a papa batuboy? Maman masumu eza bien te. Comment on a kala mnoko sambela, to sambelaka, biso batanzambe, to sambelaka, to babomi mabalaka abino, babali sabatu peka kabino. Mais comment kala mnoko to sambelaka? Est-ce que makambo saleza bato basambelaka? Ce qui paye sel kababo, c'est un problème te po yebi nzambe te. Mais yo muto yebi nzambe, comment kokosa makambo boy mama? Na yo pe mwana. Tant kwa liboso mwana ki papa wana ndongo banga ki basuki ya pembe il fallait ko tika na yo kaka mais mama kode abi ayebi signer sa papa ke ngai nyonso za ki préparer depuis Afrique et qui préparer maman nga préparer ki nga moralement nyonso ki na ngo préparer yo pe asozu mo papa na yo ko buka na te zwa na yo talaka baninga age mo babeta masola age na bango so si papa na ko buka na te zwa mais soko ozu oboti na pongele ko ezu edenga mwana nena oke na mwana na basita social na mwana yango baza kokende dossier na ngezo kende mbango bota makambo tokota na mokili ba on bati pe bazali totala ka basi mibale ba onyokola basi te botala mama oyo nenga nyokola papa batu veuf papa batu atikala ko bota te na vie mwana zuye ki mubange mwana kokisi de mwana sikwaza na 2 ans mwana sikwaza na 2 ans papa na lobby poni konyokola motema papa oyo boyo Trois points dans les lots, suki wana. Maman a vu ce numéro de téléphone 06 15 31 69 90. Ce qu'on a un droit de réponse, bengangai, ou les canaux émission totale. Numéro papa a vu ce yango, testo ya papa yango, makamno so papa le baki, eza anakati ya téléphone nanga. So papa koso le makamo, maman benganga au démentir. Quand le baki, Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu wa barik, tatanza mkalu. Sa kumuna nzamba nubele shirek bana betu boss. Bye bye.